ndeko oyo machine na biso mpona tolingi tokata matiti ozomona lopango ndenge ezali donc ezali boye tolamusi yango sikoyo tozofixe yango donc tozokanga mpona togumbama te mpona wana mpe ndenge ezalaki na sanse ya kokata ekozala te donc faut kokata quand même matiti mpona tala lopango ndenge ekomi esthétique esili na bana moyebasaka na eza te du bana babetaka bale bakoko wana tsuka donc nyonso tu wana tofixe totie awa na nsima lisusu eloko nango omoni machine na biso sikoyo ekomi complète et puis faut kofongola kobranche na électricité to na courant donc tozofongola singa oyo nyonso tu eza misala surtout ya bapapa mosusu omona mama motu fo asala bolimbisa bapapa mpona naza kosamprendre mingi na bapapa mpona eloko wana tozomonaka yango omona mosala papa olie asala azo
nakanisi bomoni ndenge nsima lupango ekomi propre ndenge ezalelaki bomonaki te quand même tochange yango bomoni ke ekomi vraiment très propre ekomi vraiment impeccable quoi. Donc yango esengeli tosalaka na balupango na biso toyebaka kosoigne kati ya lupango bomoni ebandeli ti kuna na suka bozomona partout. Donc c'est comme ça, c'est comme ça ekomi très propre. Sikoyo tokoleka liboso mpona tokata lisusu liboso. Bandeko, vous m'accordez un peu de temps. Merci beaucoup. Ok, bandeko. Awa, sikoyo nalingi nakata na liboso. Bomoni quand même na liboso moyen vraiment ezalaki te ya communiquer na courant. Mais bomoni awa oyo eza boîte aux lettres. Nalekisi singa na ngai na boîte aux lettres mpona et permettre ngai nakoka kokata matiti mpona machine eza électrique. Donc il faut esa na électricité nakanisi libanda yango bozomona libanda nyonso tu oyo yango oyo tokokata na mokolo mwa lelo bozomona te ndenge ezali quand même bandeko oyo nyonso tu eza libanda na ngai pembeni oyo nakokata mpona ekoma quand même esthétique ekoma propre yango oyo naza kobanda.
bandeko mpona soirée ya lelo to mpona mokolo mwa lelo touti kosukisa kokata matiti na biso. Nakanisi bino moko bomoni place ndenge ekomi kitoko, bozali komona awa nyonso tu ezalaki salite bandeko, ekomaki salite oyo nyonso tu oyo bozomona ndenge ekomi kitoko ti na nsima awa bomoni ndenge ekomi kitoko. Donc oyo mosusu eza pa ya voisin. Donc nyonso tu oyo tosali dans le cadre ya propreté. Nzambe tika ete akoka kobomba biso mbala nsima toko continuer. Que Dieu vous bénisse. Bye.